Avec Dodo Kamba, mbote na yo. Mbote papa Marius. Voilà, bauti ko bima na masolo na bandeko na bino ya katoliko na oyo ya ECC boyokanite pona nini? Tokoyi koloba te ke toyokanite. Totali esika moko te. Mais toyokani ke moto na moto a respecté position na ye. Oyo amoni te bato yo nde toponi bangoyo. O mususu bamoni ke te biso tomoni ke eza bato wana te. Alors, totali siko na kati nango, bao bazali ebele, nde babengaka na français majorité. Bato ebele, boza 8, 6 nde balobi te, biso tomoni okola topo na baoyo. Bon, mibale bamoni te, biso tomoni ke koko na bango te. Nde sali ke bisika wana, bon, toyokani ke, ndenge tosali boye, bango bamoni boye te, biso tomoni boye. Nde tosukeli wana, nde bisika, tosukeli wana, biso toke kotika, PV ya musala ya bato, biso toponi. Bango balobi bo biso tomoni tina ya kopona bato wana te. Nde biloko wana ekei na Assemblée nationale po kuna bayeba banani baponi baali 6. Bo baboyi kopona baali mibale. Nde Assemblée akoyeba te bo baponi lokola bazali 6. C'est-à-dire bango tokoyi kopesa bango accord na bango bao baboyaki mibale baza pe na ba raison na bango ezali o tobengaka démocratie katikati na mboka katikati na kosala makambo. Alors mais na ba raison na bango balobi oya bino mutu boponi akokisi penza ba critère nyonso te lokola ya indépendance na ya éthique olobi boni pona yango. Tete biso tondimaki yango te po tosengaki tango balobi ndenge wana balakisa na biso kasi makambo oyo bango bakufunda bango nango oyo bamoni te bisaleli na bango ya malamu te. Me batikali kolakisa biso ata eloko moko te akoloba te tofundi bango na oyo to na oyo. Me lokola ba élément o babengaka na français ba preuve ezali te nde tomonaki te wana eza lokola koluka kotelemizaka mosala na nzela alors ki bato wana nde bazali ba meilleur o biso toponi. Nde likambo eza esika wana. Soki lelo basengi bino bozonga lisusu na kosolola na baninga na bino ya protestant na ba katoliko, est-ce que bokozonga lisusu kosolola be bolobi bokosolola lisusu te? Non, pona likambo wana peut-être kosolola e kobota na ngombo te. Mais pona kosolola na makambo susu tosolola kape tozosolola. Po bato bayebi te bato bakanisi te tokabwani penza ya mabe ya koloba ke tosolola te. Non. Tokabwana ki na kimia tozoseka toyambani mais tolobi ke na kote totali sika moko te. Nde na kote wana esa mibongo. Mais soki na likambo moko totali sika moko te na mosusu tokepe kotali sika moko. Donc awande to se départager na bisiko oyo babengaka na français lokola divergence dans l'unité. Donc ezali règle démocratique, il y a démocratie, donc c'est normal en principe. Mikolo Mileki bato bakendaki kopanza bandako ya Nzambe na Kasai ba église catholique basusu ba attaquer bandako ya papa cardinal na Kinshasa mafinga pe leki pona ndenge boyokanite. Est-ce que vous allez kobanga te que situation oyo ndenge ezali kokende ekotsa mobulu na mboka na biso par rapport ya position na bino? Te bato bazala na confusion te. Déjà na conférence de presse moko na sali lelo na lobi boye to condamner misala wana to sepeli na lolenge wana te ya kusala makambo ya kubebisa biloko na tempelo ya Nzambe. To sengi na ba Congolais ba respecter batosa ba memia magaga Nzambe. Pamba te makambo wana ememaka pe bilakeli mabe. Toza contre yango pe tosepeli na yango te. Mais tosangisa makambo wana na désignation oyo biso tosali awa te. Po na information na yo na sengeli bolandela yango malamu po na yo nano d'abord lokola journaliste et puis na bao bakolanda biso bato babandi kosala makambo oyo wana na Mbujimai bisika batangi babandaki yango depuis mois d'avril. Na mois d'avril biso tosalaki na désignation te. Eza ba acte bazo continuer kosala nde totelemeli yango. Totikali moko lisanga na église catholique pona koloba ke toboyi lolenge wana kosala makambo. Soki bomoni ke boko reprocher na église moko likambo moko
bopesa baide na bino bopesa makanisi na bino me nazoloba awa te eza makambo tokoki kosangisa yango na mosala biso tosali awa lelo te. Donc mosala biso tosali eza mosusu et puis tozokontinue yango solidarité na biso na mokonzi ya église catholique episcope ya Mbokuna et puis na bisika nyonso bango bapebisi biloko toza solidaire tosangani toza lisangani na église catholique pe toboyi esaleli wana totelemeli yango bandeko bameka kosala yango te na ndako ya Nzambe esengeli ezala na botosi banganga Nzambe esengeli kozala na limeni mpo na ntina na bango. Évêque Dodo Kamba, merci mingi. Merci ndeko Marius, Nzambe apambola yo. Merci.